Ferregola zo continue ko surprendre le monde. A commis na Gabon, ba bengi invitation à radio. Journaliste à Leli deva faire na radio. Tant de ce que nous ferons à n'importe qui dans l'intelligence artificielle la musique africaine. Ba otira tembe binomo bomona. En fait, je sais pas, mais merci beaucoup à Jaco parce que j'aime beaucoup Ferré. C'est son Oh, merci Lindsay. Ben lève-toi, vas-y. Vas-y. Oui. Jaco fait des choses. Enfin, on voit tes pleurs. Je te dis, Enfin, Lindsay a pleuré. Non, c'est une question de showbiz. Non, c'est showbiz qui fait ça. C'est la 5e, exactement. Ouais, enfin, on voit tes pleurs. Bon, est-ce que tu pourras poser la question ou pas? Ou on laisse passer? Non, c'est bon. Ouais. La Congo, c'est son chef. A perdu le contrôle. Non. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Ferré? La Congo, c'est Il son faut chef. nous garder cette image-là quand même. Elle ne cède pas comme ça. Pose-moi une question quand même. Non, en fait, c'est... Tant que tu sabino que Ferregola za guide suprême ya musique. Azana voix ou eza exceptionnelle sa corde dans tous les temps. Boutera Tembe. Passage né na France 24. Frère le journaliste atuna qui fait au salara ndenge nini pour toucher mitema ya basi. Yo moto imbana lingala langue batu bayoka kate. Et il a raison, journaliste wana na France 24. Tout comme on a Gabon. Jeune demoiselle wana aotiko lela na face à Ferregola. Ndenge ka journaliste alobaki na France 24 to kutana ngo et ça même pas une semaine hein. Faire kutana na Gabon. Ba invité na radio journaliste Leli deva faire a koki ko poser faire question to za ko lela. Alors tant que Sabino que Ferregola c'est un artiste bourré de talent. Boutera Tembe. Tu Sabino que sozana talent za réel. Succès na ko za la éternel. C'est comme Ferregola. Lelo tout le monde comme mon Ferregola ko za artiste sika. Or Ferregola za artiste ya kala. Il y a 1900. Ndege mongolo vino ya 1800 et qui a 2000 na talo pena elengi. Ndege mo plus faire azokola, plus vona ezoko magu, plus musique a osale comme elengi. Ya montant de Pixabino va en faire olinga koyokate. Surnommé Monsieur l'intelligence artificielle de la musique. Hervé Ferregola Bataring, Papa Hervé, ndenge biso ba goloba na ito bingarai. Aleli si bato na Gabon. Nana beti concerté. A PC journaliste on a invitation. Journaliste Lela qui devait faire na Gabon. Faire a proposé que non na benga au matin na podium. Mo la concert samedi. Donc bana Gabon Libreville bazar au CP là. Ndenge ka journaliste zalaki ne sengotango fela la capella na France 24. Lelo yango Ferregola lelo na Gabon. Ba journaliste akuna pe ba komi parterre 5 wa rozana te. Tant sabino que Ferregola azana loko moko onzamba tia na kati na eza don inné naturel. Autant on sala makambo tout le monde est rozala convaincu. Il le bato nous baza convaincu na voix na Ferregola na expérience musicale na ye. C'est que j'aime beaucoup de Ferregola. Beaucoup de gens va considérer que Ferregola alors que tellement bazana force ya kolobate na ba réseaux sociaux yango wana mais à chaque fois ba yamba Ferregola na ba plateau de télévision ba meka kotuna Ferregola asala ndenge ni pas comme lelo parce que bino bofinga affaire bomono na Ferregola face te mais tant bato bomono Ferregola face ba moni bilamba walati ba moni ba montre ba moni ba bracelet na ye ba chaînette na ye ba moni ki joza na mbongo za multimillionnaire mais alobaka te za na mbongo yango poussa ba journaliste ba tuna faire question au sala ndenge ni pour réussir et ezaka na RDC le comme le pays non ce sera Ferregola ba possible interview na ba radio na ba chaîne na plateau de télévision ba comment retourner Ferregola à sala ndenge nini pour réussir alors Ferregola te ka secret na yalbinini ce qu'on a persévérance ko se décourager te zala courageux zala jeune oyo aye ko la musala maboko à partir de musala maboko on se retrouver na vie et Ferregola ko cité et biso ba oyo Tobota na ba papa va fonctionner à l'état mais lelo suna gina lakso ba bien immobilier na ba bien auto zana ngobi subana na papa ranga ondi mate grand frère na fait na l'âge à 33 ans
atiki plus ya 10 mapango na bambungu wala ndiye na sima azana plus ya 10 mapango azana bamutuka munene nga ona landi ya misatu. Ah non, ma parlo pas. Nazo bosser dire na grand frère nanga, nazo soutenir na boulot mais ngape naza déjà na chiffre, naza na double parcelle. naza na bato na beaucoup de locataires mais na tiki bato ba fanda na gratuitement, ça fait déjà 2 ans bato baza fanda paranga pamba. Pisi bato ba fanda na ndako na pamba. Compassion. Avec dans mon qui tozana ba biloko ebele na mon qui na sunga bato après 5 ans na obimisa bango na tongi immeuble munene na kati lopango nanga pona tikika bango na tongi immeuble munene parce que na double parcelle. Alors bino so boyebi te ki réussite à Ferrego là eza par hasard te, c'est parce que c'est un monsieur oyo abimi na coin oyo bazaki ne lokote parce que papa na kufaki bien sûr papa Ferrego za okina poto ainsi de suite bino boyebi ba famille congolaise c'est une famille quinoise so ki papa kufi ba famille papa ba yaka basala makelele boto la biloko. Mais Ferrego la salle est fort, il est 1000 fort. Ndenge bazaki ni logote, maman na zosala ba commerce zoki ni ba lufu ba wapi ko luga vie pour ba arriver batanga. Mais Ferrego aussi ça dit qu'on soit diplôme te. Mais Ferrego n'a pas soit diplôme te. Mais c'est lui aujourd'hui a changé histoire ya famille. Ngai naza premier garçon ya papa nanga, tozaki 9. Naza 6e de la famille. Naza 6e de la famille. Nga de naza premier fils naza garçon à liboso papa na nazo licence à l'université en 2019 ba grand frère na to à liboso ba sala l'université te maza ma diplôme d'état grande sœur na biso aza 3e yinda zaki moto à liboso ko zo licence côté na famille papa na mona ya moi sinda zo diplôme na université liboso licence. Alors nga mona mobali ya liboso nazo licence. Alors nga na licence mais nazane loko penza mingité mais ba grand frère na batangi mingité c'est eza similaire ne mon affaire ko ba grand frère na batangi mingité mais ils ont de l'argent. Grand frère na utube tele une histoire kaka a on a gâté même vidéo. Grand frère na il y a 4e azala ki na la rakufi na l'âge de 33 ans bisto ça le ko ba famille ba sala raté jusqu'à lelo akufa na 2021 jusqu'à lelo mon sala nezali royer bateke so akufa atika ba mapango musu ezalaka inachevé. To silisi yango azana ba hotel to silisi ba hotel wana tout to zala na mutuka te mais to so mutuka munene ya 10 euros pona loksa bino ki soki ndeko na bino zakira ba moya kufi wa kotikela bino bo sala effort bo kolisa yango so bo kolisa yango e kozala avantage na bino na bana watiki po so bana ba yiba kutiki no quelque chose ezali ba ko foncer ba ko bongisa yango pe o moni ke famille kotikela munene bo kozala na pire ya munene lokwa biso lelo to za déjà na pire. Kolobela fir na lobela fir za poisson artiste on a sepela na eto la fois tant au Charlie Prince le bagama mam ba yibi mbongo $10,000 la saki binut la saki binu ba liasa dollar eza ba dollar nanga eza ma YouTube des ma réseaux sociaux te na la saki binango kino pona nini bon négliger ba tout te boy rapena lokuta te ko sabato na kati ya portefeuille na na ti $10,000 lokuta mensonge à moi que c'est la mon sac mo. Alors on a vu il faut ça là que fort que y la musala ngana tangi na tangi économie et gestion dans un département système informatique de gestion financière dans un technicien informatique. Alors na sala ka commerce grand frère na sala commerce moi aussi je suis obligé dans les obligations na sala commerce alors wa ba il voyait. Alors on gagne dans Zesika à sa provision na quoi na sala ville mususu na ville mususu na sana province mususu na province mususu na province d'origine na biso na sana province mususu ngale siko na somba biloko tout o ya kotoyo na sali emballage ngamo na sali tout mais je suis licencié na sana plus à 30 ans je fais ce boulot là sur l'action vidéo au c'est kanonga mais derrière ça tozana empire monene na l'art tout ça de bâtir. Alors tant obino bozo c'est ka bato na réseaux sociaux bo éviter récite na bango bomba bi wapi biso déjà na famille déjà tout ça assuré. Tout ça, mapango. Tout ça, le lopango, on a 2 provinces. Tout ça, mapango, on a 4 villes. On a 2 provinces, on a 4 villes. Tout ça, mapango. Et si, grand frère, on a lundi, à quelques voyages, même 3 mois, 4 mois. Mon salaire, ça, on est intact. On a pu na quelques iska, mon salaire, on salaire, ça, intact.
s'il s'agit qu'on a qui bloc diminué s'approvisionner l'arrêt koto bah tindi ba bloc to s'approvisionner je le fais je l'emballe et matimutu kiki bino siko bozo se ka faire bo éviter que faire golaza inspiration pour nos biso ba jeune auto lokala azaka source d'inspiration parce que total la ndenge bibi na famille pauvre total ba ndako azana ngo ba mutu azana ngo bana ndenge bazana éducation et nous on les copie biso to copier rendre faire biso ba fanatique ne to copier faire pour to améliorer vécu quotidien na biso mais ce que bino boya ko se moquer na faire bo éviter que faire la source d'inspiration tant on les na TV ba journaliste ba tuna ka ndenge na réussira tant on le bon na TV a déjà source d'inspiration mais mutu na bino jamais ba tuna ba mutu na bongo parce que ça organise complexe ba bikata ba tuni ko lobe lokote mais faire ko ça na ouverture d'esprit à l'obaka on peut aider ba jeune